ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Matondo mingi nkolo nanga, matondo mingi Yesu we. Matondo mingi Yesu nanga, matondo mingi Yesu we. Mokonzi na pesi yo merci pona nyonso sali na bomoi na ngai. Yawe yo bongwani te, ozana makoki ya kopesa oyo mokili ekoka kopesa te. Shilo babengako yaya, shilo babengako papa, yo nde nzambe makoki nyonso. Nalobi matondo mingi Yesu nanga, Yawe matondo mingi Yesu nanga, matondo mingi Yawe matondo mingi Yesu we. Matondo mingi Yesu we. Nalobi aksanti sana Bwana e. Aksanti sana, aksanti sana Bwana. Aksanti sana. Aksanti sana. Bon dimanche na bana nyonso ya Nzambe. Baoyo bakatisi na Nzambe kosisa trimestre mobimba to kosisa semestre mobimba kobanda janvier ti na juin. Lelo le 1er juillet dimanche totombeli bino dimanche bolamu bisika nyonso oyo bino bozali. Émission na biso prions ensemble avec nous toza kokoba na bino. Merci parce que tu as aussi ça nabino lobio elekaki ya fête émission natina na indépendance. Lelo oyo tokotina émission ya prière mususu oto lobela natina na dimension ya losambo. Mais bien aimé, prière batebele bayoka kaka losambo. Ndenge tozoli ya ko définir losambo, ngana définir ça ngo ne batu nyoso bazo définir te. Il y a des choses, il faut bango comme ça, puis des choses, il faut bango par la révélation. Parce que la prière, et ça dialogue. So totamoli par tout la mutu prière et ça dialogue. Mais en réalité, comme on a le samango et ça dialogue et pas batouté. Muta sambela tia souka lobi amen isa yo kanzambe. Or que dialogue et ça ne batumi balé, to ebela batu oya lobby. Mais na lo sambo batu ebele ba yo kanaka lisu na nzambe te. Toke ko luka Biblia ko tanga. Tomoni makamu moko oyo nkolo aloba elekeli mayele na ngai. Matthieu chapitre 7 verset nango 7e. La Bible nous dit ceci. Yesu azako enseigner biso na tina na prière. Alobi demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Na 8. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on donnera un ouvre à celui qui frappe. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière a 3 dimensions. Christ a la kisibiso, le lenge oyo a défini prière, ndenge azo ba l'enseignement sur la prière, a défini prière dans le lenge misatu. D'abord, il nous a montré que la prière, c'est le fait de demander. Le savoir est à senga. Mais lelo na kati na ba na nzambe kosenga na bango leza na nzambe kosenga na bango ekoma na batu misu na bango leza na tourner pa nzambe misu ya ba na nzambe koma tourner pa ina batu yango zo mona batu bazo sambela mais ba vie na bango ezo changer te parce que bazo senga mabe muninga azo senga pa moni muninga kuna sombi voiture alobi nzambe nga pe na somba voiture mais nanu ya komi na niveau ko voiture te a komi déjà na poste ya voiture. Mais Yesu azolakisa biso la prière na 3 dimensions nango. La prière c'est demander. Lelo tokoti na semestre oyo mibale. Oyo tokoti na semestre ya mibale nazo yebisa yo eza semestre ya losambo. La prière c'est demander. Mwana nzambe fa yeba kosenga. Okosenga pa nani? Okosenga pa nzambe.
Pourquoi on ne pas y Nzambe? Parce que Bible lobi na biso boye. Il y a aucun qui nous est donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ezaka na kombo moko, kombo Yesu Masia. Kombo Yesu Masia ne kombo ya elonga. Bien aimé, na ba problème na o senga kanani. Omoni koma batu ba koma osakano parce que mutu nyonso ayeba yo. Ndengo zalaka. Biso ne église to bimisa ba prophète ebele na mukili. Po okanga elongi mutu so akuta na naza na problème. Nzoka Nzambe alola pe aza na problème. Problème Nzambe eza ke fois pambola biso. Mais yo zo bateke Nzambe aza na problème na parce que ya zo pari na yo. Yo bebisa elongi. Ondima kolate elongi ya mabe. Mais nazo yebisa yo lelo. La définition de la prière, c'est demander. La prière, c'est le fait de demander. Ce qu'on ne pas je t'invite aujourd'hui à demander, à prier ensemble avec nous. Et c'est lui qui demande. Na foi. C'est ça le plus grand problème. Tu demandes sans la foi. Tu demandes aux quand on prie, on ne blague pas. Quand la prière, c'est un combat. Na mwana note mutazo bundazo seka. Mutazo abande buna seka langa. Non, ba ko beto tate chuki moko baby sivina. Quand on demande, il faut être concentré, il faut avoir la foi dans la prière. Et quand on prie, il faut avoir la persévérance. Yes. La prière c'est le demande. Tozo senga Nzambe. Ngate muna lobi makambo. Sango mokonzanga ninosa, mais Yesu azo yebisa mokili mobimba que demandez et l'on vous donnera. Yo senga de banane. Oye biso ne tozo prier makambo zo simba tozo yebate. Pozo compléter. Yesu asia fungola maboko apesa biso brèche. Alors bisenga e kopesa mela yo. Mais comment yo ko senga pesa mela ote? C'est ko senga kamabe. Nenge Jacques azo va vous prier, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions. Neko nangai senga pa na Nzambe. Senga pa na Nzambe. Nazo yebiso nga na sepelaka na bato basenga ke pa Nzambe. Yoka beta wali solo. Moi si moko na Bible. Oh, bande ko nanga yoka ni solo, oh, yoka révélation makambo. Moi si na Bible, comme on a ye Anne, azaki na mbanda na ye pape, mbanda ne comme on a ye Penina. Mais Bible solo bananga Penina boti bana 10. Mais bana 10 ya Penina ba comment ba comme na Bible te. Moi si oh Anne, to calculer que biso ba Africain to bota ata muso après 2 ans. To bota ata muso après 3 ans. Bana 10, c'est que soto tche 3 ans ana saki 30 ans et komba zo bota te. Soto tche bana soto tche kaka 2 ans c'est que ana saki 20 ans zo bota te. Mais na 20 ans na Bible obi ana zo mata chaque année na silo, na temple na église. Azo que ne ko senge pa Nzambe azo me ba offrande. Mais les jours où yo ana comprendre qui ce n'est pas seulement l'offrande que elle kana me donne koki na Nzambe, mais ngabo kona za lokola offrande. Ana obtena ki loka zaki na posa na. Elle était allée avec une décision. Alors bien Nzambe Seigneur na sa alliance na yo. Si tu me donnes un fils, un mâle, les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Oh, yes. Ana déjà quand il s'agit Samuel na loi ya Naziréa, sans que Samuel a botana. Moi dans la foi ya moi na moi chose qui yoko zanango. Là soza koki déjà ko beta visa na yo sans que na no ke na mbasa. Yes, amen. Là soza ko beta guérison vie na sans que basamba na no na yo. Amen. Ko beta moi na oyo za na posa de sans que ba no ni kamu. Ata mo ba yo za no botaka te. Minganga ba déclarer yo ko bota te ba ka to trompe. Bakati yo nyoso menazo biso pa na Nzambe bana bazali. Demandez et l'on vous donnera. Ana lobi Nzambe nana posa mwana mubali. Quelle précision. Nana sangai na mubali te. Mais si azu mwana libumula e. Est-ce que yo za prêt pour nous recevoir le koza na posa nango? Yo kana ebisa yo. Nzamba yo kaka lo sambwa bana ye. Bo ba yaka na ba fantique. Boba sambelaka na presete balelaka Nzambe na 21 te soki Nzambe azotrouve intérêt na ye na kati na yo okomona bakobenga o magicien nazoyebiso nga aza elembo ya vie bato bayebi vie nanga bakoyebisa yo un homme empoisonné poison elie michopo nyonso na libumu minga babi libumu nange ekomi calciné leki nanga mwasi de esi kolela mikolo nyonso me na losambo Nzambe ayebeke na kokufa na poison te asalanga ngolu na za ndenge na za lelo losambo neza domaine Nzambe apesa ngai yango nayebisa osenga ekopesa mela yo pwanyo senga bato omoni bakoma otonga
omoni bato bakoma okima osoka bamoni yo mpasi omesana kosenga me nzambe atininga na biso nano osengi te lelo senga yango nalingi nasamba elongo na yo nakotiso na dimension ya losambo oyo senga nzambe akopesa yo nsima ya losambo oyo toleka na libondeli na yo mpo na jie oyo tobondeli nzambe na nsima losambo. Asante sana Bwana Yesu, asante sana. Nalobi matondo mingi Yesu we, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi. Yawe kumama libanga na talo yo kumama, Yawe nanga kumama kolo Yesu kumama Yawe. Oh Yawe kumama biso toyembeli yo yayai, Yawe yo bongwani te kumama Yawe kolo Yesu kumama. Oh Yawe kumama na mama Shantala yawo isika zalia mwana loboko na yo Yesu we mama kolo Yesu kumama. Oh yo kumama Yawe Yesu yotombo manzambe, Yesu salaka lokola moto te. Oya tozobondela nzambe, kosenga nzambe apesa wa makasi ya kobondela, ozwa makasi ya kobondela, tobondela kombo na Yesu Masiya. Nzambe lelo lakisi biso ndenge tokoki kosambela, ndenge lakisi libota na yo nzambe alola. Tika Yesu Masiya losambo, ezala bia libota na yo, toyeba kosenga bato te me tosenga epai na yo, parce que ote osala likolo na se, ote kutopesaka nyonso nzambe na ngai, toza na posa na yo, toza na posa na yo nzambe, yondo pesa libota na yo, oyo baa na posa nango, toye kosenga epai na yo, yobi vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Libota na yo baza na posa na yo, na maladi na pasi ekangami na bango nzambe na ngai, na kozanga na minyololo eza na bango nzambe na ngai, na nzai ya ABC yawe na nga tata, bamona loboko no pasi koza nzambe, toyebai no pasi kozali papa na lola, libota na yo bamona, bayamba nguya kouta epai na yo, bavivre loboko no bisika bazali, pasi kozali nzambe ya lola, na nkombo na Yesu Masiya. Ndeko na ngai place ozali, rekomande semestre oyo na maboko na nzambe, kobanda juillet na décembre, yokana yebisa yo révélation ya semestre oyo. Yesu sima ya kote ya bato alobi na bayekone bamata bwatu bakende batraverse na ngambu mosusu, tokomi na ntango ya ngambu mosusu, ngambu tokoti eza ngambu ya bambonge oyo mbonge yaka na bipepe nango ya makasi, ngambu tokoti eza ngambu ya bitumba makasi, yango tozobela yo orekomande mwa oyo etika na maboko na nzambe, bamwa oyo nzambe aprotege yango abatela na misana yo, tobondela kombo na Yesu Masiya. Nzambe alola toye kotika juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre na maboko na yo, afin que onde nzambe ozala papa, ozala nkolo na kati na bamwa oyo, bamwa oyo nsima mepai na yo, yo nde ozala nzambe solo, yo nde ozala mokonzi solo, ozala mobateli na bamwa oyo, tika esima mepai na yo, tika ekamba mepai na yo, yo nde ozala nzambe olamuki na biso na dimanche na ntongo oyo, po tomona loboko na yo, tozondima ke misala na biso ekende liboso, tozondima ke semestre oyo tokambi yango epai na yo, okovivre bikamwa na yo, bilaka na yo ekokokisama, parceke yo oza nzambe na biso, topamboli yo mpo oza papa, torekomande yango epai na yo, totomboli yango epai na yo, yo nde oza nzambe alola, tika vi na biso esimama epai na yo, parceke oza nzambe ya solo, tokambi trimestre epai na yo, kamba semestre oyo tambwisa biso na kombo na Yesu Masiya. Nde tobondeli boye, tozokende kosambela ndeko na ngai, kokaba bajournaliste nyonso ya LBC wana maboko na nzambe, bandala mokonzi ya bango mama Chantal tina sebo bazali awa, semestre esimama epai na bango, basala makambo okambo na nzambe na kombo na Yesu Masiya.
biso maboko na Nzambe totiki ABC wana maboko na yo tokabi mama Chantal yawe epai na yo papa Ose na bana epai na yo Konda Jimmy epai na yo mama DSE Ose ya blesse epai na yo papa Fali mobali kitoko epai na yo papa Kabuya epai na yo totika mama Denise epai na yo yo ndezala Nzambe na bajawa Yesu Masia ABC wana Nzambe na esa makambo kokamwa tomona loboko na yo likisa bango na malade bazala ini le diable azala confondi na kati na bango likamwa na rebonisama po oza Nzambe na lola totiki misana bango epai na yo po oza nkona bongo na kombo na Yesu Masia nde tobondeli boye Seigneur tozosenga makasi na yo na kati na libota na yo dimanche oyo totika yango epai na yo po oza Nzambe oyo obandi na libota na yo mwa juillet tika esimama epai na yo pambola mazala mokonzi na kati na nyonso na kombo na Yesu Masia nde tobondelaki boye amen bana Nzambe soko ndimi malobo place ozali loba na nga amen tozopambola Nzambe dimanche lelo tika eza dimanche malamu ntango ekolamuka yo okutana émission na tongo tozopambola bino bandeko nyonso bozolanda biso bainternaute nyonso bosabone massivement na chaîne o ABC1 nde bokozwa biso tozopesa mama Chantal na mobali na ye papa Ose na bana mbote bisika bazali tozoposa te kopambola barepresente ya ABC1 awa na mboka ya Congo tozomona mobali kitoko oyo alinga mosala na ye akataka pongi na ye na tongo mpona koluka koya komonte biso kosala bemission papa na biso Fali Nzambe vraiment pambola yo mayele ya lisusu ebele okende liboso tozoposa te Kabuya ozobanga kuluna te na ba 4h30 koya mpona kofilme biso émission ekota en tout cas Nzambe apambola yo Kabuya apambola yo mpenza mama na biso DS merci na ba conseil Océan de la presse tozolandaka banzela ya matambe na yo Nzambe apambola yo place ozali mama Denise zoape yo lipamboli na musala okende okobosa na jamais boyembe wa ba Jimmy notre cordon Nzambe apambola yo nazali pete kopesa mbote na bayangai mama oyangai Chantal Fitina mama oyangai Fitina Chantal fondation Fitina Chantal Nzambe apambola na Canada mama nanga Rita Mawete place ozali ma sœur Rita Nzambe apambola yo Nzambe apambola yo na kati na mikili ya poto mon ami de tout le temps oazo soutenir ngai oazo sala soko sepeli na bazo na lati foska di pièce na mwasi na ye Nzambe apambola bino Willy Bofambo na mwasi na ye agolo Nzambe apambola bino bana nyonso asona bata lilisa ya wabalompinga Nzambe apambola yo Nzambe apambola bana sona bata bana madimba bana ya Mbanzagu benga biso na émission oyo na ABC1 oksabone ekopambola mapona yo tala numéro na biso ezoleka wana benga biso mpona bapriere toza a mpona losambo Nzambe apambola yo na kombo na Yesu Masi elikia ebunga Yesu yawe natikala na suka mboka olukangolu na yo loboko na litama nani akosunga ngai mawe koma pwase na ngai nani akosalisa ngai peuple de Dieu nazobenga bino dimanche ya lelo na pokwa le 1er juillet eza culte de famille eza culte prophétique eza culte de célébration pona oza basali biso durant premier semestre tozokota deuxième semestre pour tout ça année boya na ba famille boya ebele bomona affiche to pe invitation eza na sima na ngai awa soki botali bozomona na sima na nga affiche ezali donc boya ebele Nzamba kozanga te kopambola bino kopambolama na kombo na Yesu. ABC1 Television, le leader en actualité.